Et Indaebe, la famille, dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo. Toye kolala kolamuka ba dossier kande boyebi ba dossier eyaka ba dossier ezanga kate na Congo na biso dossier ya Jérémy Shabani. Jérémy Shabani kande toyebi biso nyonso bana na ye babengaka ye kaka Aigle. Bana ya Jérémy Shabani babengaka Aigle na Aigle la famille. Tomonaki biso nyonso ba makambo tolanda biso nyonso ba nyonso oyo ebimaki concernant Yves Molato, mwana ya Jérémy Shabani, en tout cas, toyoka nyonso oyo elobamaki concernant ye. Mais totikala komona sortie médiatique ya Yves Molato te, atikala koleka na émission Songolo, atikala koya ko répondre mutu te, atikala pe koya kobanda koloba te ke no yango emataki yango ekitaki, totikala komona Yves te. Alors, quand nde toutaki kolanda biso nyonso Jérémy Shabani asalaki nini amemaki équipe na ye mobimba ya JS Production amemaki bango na poto po na spectacle na bango ce qui est normal et surtout tolanda biso nyonso en tout cas spectacle na bango ezalaki bien que quand nde boyebi c'est tout à fait normal bato ba juger, c'est tout à fait normal bato ba loba, c'est tout à fait normal bato ba sepela, c'est tout à fait normal bato ba ina ezalaka nango chose moko eza normal mutu na mutu apesaki analyse na ye mutu na mutu alobaki oyo alingaki mais selon nga nalandaki mpenza spectacle wana en tout cas namonaki eloko ya malonga kuna Jérémy asalaki mosala na ye ndenge esengelaki asala. Alors après retour ya JS Production du coup toye kovanda toye komona ndeko na biso ya mobali Yves Molato aye kosala nini kobriser silence na ye aye kobriser silence na ye na cadre ke non nyonso ifo ebima na poasa po akotikala kotika bato mosusu bazala penepene ya Jérémy Shabani aussi longtemps ke bato wana bazobomaka Jérémy Shabani malembe bazobomaka Jérémy Shabani matin midi soir ye akotikala kondima biloko wana te malamu kasi ye asala nini abimisa nanu vérité yango yaki kosala Yves Molato ayaki kobimisa mwa ba vérité ya makasi concernant Jérémy na équipe na ye ya JS Production. Bandeko nanga avant na tiela bino ka ndenge ezalaka s'il vous plaît okoti sika na chaîne na biso ya INSNM officiel s'abonner massivement likolo ko s'abonaka massivement bongo kobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification na betelaka bino toujours et encore c'était que nous vous informer sur notre devoir eza eloko o nga na koboya te eza pe eloko o nga na kotikala kowanga na te pona yebi ke eza toujours et encore musala na biso ya koyaka epai na bino pona koya ko informer bino partager vidéo oyo commentelenga en tout cas ekosala malamu mingi voilà. Yves Molato lelo bandeko nanga aye kobimisa vérité ebela batu tomonaki biso nyonso ba vidéo etambolaki ke Yves Molato abimaka bongo na Jérémy Shabani. Il y avait des vidéos, il y avait des photos oh bakendaki kosokola na piscine oh baza mwasi na mobali oh emataki ekitaki. En tout cas Yves Molato de son côté atikala na ye koya ko répondre te mais ya tout oyo a préféré aya ko répondre aya kobimisa nyonso na poasa. Est-ce que ya solo Yves ango Molato azalaki pe mwasi ya Jérémy Shabani yango esalaki ke Yves na Jérémy baya kobeba na ezalaki nde jalousie. Pourquoi? Parce que Yves akomaki na mobali mosusu yango Jérémy asilikaki point d'interrogation. En tout cas nyonso bokoyoka kaka epai ya ndeko na biso Yves makambo alobi la famille mokili to banga mokili eza na ba réalité mokili eza na makambo mokili eza ya somo il y a de ces choses hein soki nano babetela yo lisolo te kozala pressé te ya koya ko juger baninga tolanda sport na biso après sport bokolanda lisusu ndeko na biso Yves makambo azo loba tolanda. NM Care aye na ba solution kondisa nzoto na NM Care po na libela problème ya accouchement mama ata na 70 ans na NM Care okosimba mwana zongisa esengo na libala tozali kosunga éjaculation précoce tozali kosunga impuissance sexuelle faiblesse sexuelle na NM Care esengo ezongi na libala na NM Care masolo carré na NM Care tala ndenge etelemi masolo evandi na NM Care ozali na besoin ya kobika na bokono o nazali kotanga tension AVC
cancer, ozali na mwana to pe yo moko mokolo ozali na problème ya épilepsie, owumeli na maladie ya tension, owumeli na maladie ya cancer, ozali na problème ya hémorroïde, kobosana te benga biso na NM Care, solution ya libela. Ndeko nango ozali na batache na nzoto yaka kobika awa na NM Care, kimambangu okozwa lobiko. Mais nga soko ko likam na expliquer au vrai version ya likam ndenge banda. Lorsqu'on a fongoli motema pona lo ba vérité, ya mambu nyonso eleka. Et puis bato ba comprendre raison ni ne salara ke ngai na se retirer na kata la belle. Te ko se retirer te balongola de pas gérer. Te nga balongola ngati. Kota na bato fuba bosa na ngati, nga balongola ngati. Ngai moko mutu na telema na loba, en tout cas père avec beaucoup de respect na longui. Bopesa nga passeport nanga na kido sa nga mususu nga balungula ngati. Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème c'est quoi tonton Jazz? Olamuki na tongo obimi na ndaku na yo okomi na lia tournage tango moni bato bavandi 3-4 baobeta lisolo na kombo na yo oyoki komono na kata lisolo osani oluko tuno yeba sur base de quoi baolobela kombo na yo. Bon, na ebité erreur nga na salaki ezaki ya otuna pourquoi na yoka balo balikam na kombo nanga. Comprendre? Déjà boutique na zara nango de 1 c'est une relation déjà otokabwana toroki ko kota ba kombo batu na kati émission oti. Donc aza mwana mwasi ou aza mwasi famille nanga yebi mama nanga yebi bandeko nanga tu ba yebi même ba master nanga o bayaki ouverture ya boutique nangai. Lokwa ba fego samba opérationnel aux années à Paris à Yebi ba Saint-Clair Mbiki la Poutine ba Grâce Luzolo ba Barezi baza ba Yebi kolo boutique na kolo boutique o ngana zalaki ko travailler nango ba ngotu ba Yebi parce que inauguration boutique ba noko na tout na tangelio bazalaka. Vous comprenez? Donc na lala na lamuka na yoki lisolo wane yaki a passant soi-disant mutu moko akutanaki na père na Château Rouge abetele lisolo lande explication mutu moko akutani na ye na Château Rouge Na Jérémie na Aigle Jérémie Chabani ayebisi alobi benda Yves Matoi boutique wana za nango mwana mobali mutu asali nini asaleli Yves boutique wana olanda lisolo ndenge eza asaleli Yves boutique wana. Père petango yoki likambo. Po likambo tout le bagavato jijango, il faut oyeba pe nanu muto nazane pembeni. Est-ce que makambo bazoloba eza réellement vrai to eza faux? On comprend parce que ngana père nanga lona okobenge susu na kombote parce que aza père ou apesinga lumière peta musu bato bimwa mukyo ba olandanga eza parce que ba découvrir ngepanayi. Mais déjà avant to komesika to komi to uti yelo côté tanabi yelo côté ba Ramsinzaz baba témoin ba fego samba baza ba témoin to uti yelo côté o pendeza ki o ya bimibu makolo transport ezata mati o pa bimibu makolo azali. Il y a des fois où on a bossé à l'époque tant qu'on travaillait pas ya mère nabiso Belvi candidat patrona donc qui nous connaît mon kolanda ka moi des tableaux quand des alara donc azala qui vraiment frère pour nanga ya nenge ya masekiti tant oyo kei oyo kelo mabongo na kombo nanga mais yo vanda nanga déjà na kati na yo moko yebige mambo ba lo basir Yves en tout cas na limite pour na yebe ndenga zalaka o sa ni ntango yi rubenganga Yves tala na okili kambu moko eza boui so na yebi likambo wana ndenge eza na osa nini na expliquer yo réalité ya likambo eloko nga na sepela te na likambo wana eza ko juger nga devant bato en plein tournage devant les gens ko juger nga na manière wana oyo ekendelaki en tout cas ezalaki choc pour nanga comprendre parce que toza boye mutu na mutu aza na vie na ye oyo apona eza na bato mosusu baza na bainterdit na bavie na bango bakotaka te lokwa nga certes nde natambolaka consciemment nga mo nayebi famille na uti nayebi relation ninga azala nango na Nzambe
donc nakoloba te ke mutu basali boye na juge mutu te mais eza na baplace mosusu nalobaka quel que soit niveau ya difficulté naoki okóma na baterrain wana te. Donc, en gros, tout cas, tu as surtout comprendre Jérémie, c'est un peu décis. Direct en fait. Exactement. Le salaire est mieux sur mon salaire boutique, par exemple. Mais pourquoi que soit mon balasseur le boutique? Bon, là, na évité na manière où il est mon salaire boutique. Jérémie, est bien ou comment? Donc, en tout cas, nga lisolo ngo na mona hango ndire tala biso ke na mona hango ndire lo mubwe na mitu na ba question e bandi ndenge nini e koma ndenge nini e salama no ndenge nini toto jesu se vali ba faste ata ba garçon ngo bazaka na poto na si boutique no mona ngo te so mona boutique wana se ke garçon ngo faza na poto na ebita sala musala modèle nini pour ça boutique wana boutique ane zaki na loyer ya $800 par mois. Biloko za na kati ya boutique na so otali totekaka biloko mususu totekaka collection euta kaka poto. Ozo comprendre so otali boutique wana oza na milleti wana poto na ebite mwa mobile yango outa wapi entre guillemets iva ngo azaki ndenge ni na vie ya mwa mobile yango po ya luka créer les boutiques. Voilà, nabandi biso nyonso touti kolanda awa touti koyoka Yves Molato makambo auti koloba awa pona Jérémie Chabani makambo auti koloba pe na groupe ya Jérémie Chabani makambo auti koloba pe po na ba comédien mosusu. Vous savez que eloko mingi ezoboma ba comédien na biso eza mingi ki motema mabe na olobango ki motema mabe lelo oyo nde ekomi koboma pe kobomisa bato ebele. La plupart surtout ya bato bazana motema mabe surtout ba comédien soki ba moni comédien ki ngandi akomi na maison na ya production akomi ko produire ba film siko ifa bengisaka bato mosusu bazaka na sens ya koloba keno na ba film nyonso na banda ko participer na ba film nyonso na zalaka siko soki amoni baninga mosusu bakomi ko benga bango ale akomi ko tia songi o mona komi kolobela ba o mabe o aloba ki boye o asala ki boye o amata ki boye o akita ki boye. La plupart surtout ya ba comédien na biso bakoma na bango bongo yango bokomi komona lelo oyo ba comédien bakomi na bango kokabwana ba comédien bakomi na bango kopanzana. Pourquoi? Parce que ki motema mabe entre ba comédien et komi na niveau moko très élevé. En tout cas, quand na lobaka eloko nga na opesa conseil surtout na ba comédien na biso sala musala na yo. Soki lelo toza na ba Dacosta wana pa ya Belleville azana besoin okendo sala songi te keno pour que Belleville abengisa ye. Batu neti ba tonton Gesho, tonton na biso Lulu, Pierrot Ndombasi baza ba genre ba comédien o baza na besoin okende ko sala songi pa ya Sila te songi pa ya Belleville te songi pa ya Jérémie te keno ba bengisa bango pe ba kende ko jouer baza na temps wana te. Musala na bango ezo fulaka deja bango musala na bango oyo ezo sala ke bango moko ba producteur na ba productrice plutôt bango moko ba ovanda ba lobi batu o ba yebi musala il faut ba ya ko jouer. Mosusu basipliaka bango mona eza ndeni ndoko ya ko jouer te basi babengisi bisika kingandi siko lobby pesa ngata mwatanga pe oya ko jouer pananga. Pourquoi? Parce que musala na bango elobaka mais ba mosusu misala ba yebite à part ma finga neti batu ba shikito aza mutu moko ye avant de la kanaika ma finga ya malonga ezate musala ya malonga ezalaka te shikito vande la kanaika ma finga matin midi soir na ba film na ye ezaka ka mafinga matin midi soir azalaka bongo bato a bongo soki lelo toyoki ye na songi la famille neti nga na kokamwa te po boyebi deja ke aza na ba compétence te ata tindenge kendaki poto ya malonga ezate me bato mosusu oyo penza atie musala na ye anje ayebi keno awa na ye ko travailler na ye na travail il faut na sala na travailler pour que kombo na nga ekende bazali ezaka pasi babilo mosusu nga na lobaka ezaka pasi soki eza pasi eloko pe conseil na opesa na Jérémie Chabani ezake yoka muke koyoka na ezalaka penza muke kozala te keno bamemeli yo dossier oyo faut kaka o exécuter bamemeli yo dossier oyo faut silika te
eza na badossier mosusu kosilikaka te. Eza na badossier mosusu tala yango kaka. Tala yango kaka. Moni makambo ndeko na biso oyo alobi ya. Soki alingaki akota na mozindo bakombo elingaki ebima. Bakombo ya mike te. Bakombo ya ebele, bakomedia ebele. Surtout ba oyo baza pene ya Jérémie Chabani. Biso toza musika tomonaka makambo ezosalema kuna. Eza penza réalité. Eza makambo te keno nga na kobanda awa kobanda kobombelaka baninga na zana tan ya kobombelaka moninga te. Na zana tan ya koya kobimisaka nyonso na poisa. Eza bongo. Merci beaucoup na ba oyo nyonso balandaki nga. En tout cas suka na biso yango oyo. Permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine. Ciao. NM Care aye na ba solution. Kondisa nzoto na NM Care po na libela problème ya accouchement. Mama ata na 70 ans na NM Care okosimba mwana. Zongisa esengo na libala tozali kosunga éjaculation précoce. Tozali kosunga impuissance sexuelle, faiblesse sexuelle na NM Care esengo ezongi na libala na NM Care masolo carré na NM Care tala ndenge etelemi masolo evandi na NM Care. Ozali na besoin ya kobika na bokono o nazali kotanga tension, AVC, cancer. Ozali na mwana to pe yo moko mukolo ozali na problème ya épilepsie. Owumeli na maladie ya tension, owumeli na maladie ya cancer. Ozali na problème ya hémorroïde. Kobosana te benga biso na NM Care. Solution ya libela. Ndeko nango ozali na batache na nzoto yaka kobika awa na NM Care. Kimambangu okozwa lobiko. Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara c'est la qualité, hein? Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh biashara Tokos. Gersh biashara c'est la qualité. Gersh biashara bisika masolo ya kitoko.